En tout cas, il y a beaucoup d'amateurisme au sommet de l'État. Les lobes politiciens, comme ils n'ont pas la babeuse, discours en est n'ont pas vraiment voilé, comme le disent beaucoup de gens. Discours est voilé. C'est que le président de la République a dit. Nous l'avons compris, mais il a eu un langage réservé. Parce que à Zobanga, quand il y a FCC, parce qu'il fallait lobater Mabimi Kaka Loba, abandonner menace contre le camp du FCC, où il y a ça qui est déjà dans Londres. Il y a eu même l'hymne de l'IDPS qui a été entonné dans la manifestation officielle. Solo na bande comme soit IDPS balobi ke biso peto sali yango parce que PPRD pas salara yango kaka na parlement. Est-ce que Zalinda qui samalamu e Rolanda? Président lobby, il faut consulter leader politique nyonso influent pour que ameka ko solo là. Et quoi aboutir soit na dialogue moko public, soit na dialogue moko en huis clos. Cette proposition a été déjà donnée par Martin Fayoulou, critiquée par l'ensemble de l'UDPS. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chez Bissou Télévision, deuxième vitesse. N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Mbote, bandeko balandi, émission yo Police de Star, une émission d'analyse et critique. Na pesi bido mbote bele sika bozwami, na pesi mbote na batutu balinga sitoyo, site aba responsable. Je vous salue. Mesdames, messieurs, aujourd'hui nous allons analyser sur Maye, président de la République à Lobaki, pe Maye Egolekana Mboka, tomoni baquerelle entre FCC na cash tomoni militant ya IDPS balobi bakoki koloba tomoni pe côté pe ya FCC ba côté de réunion pour na koloba été président violé loi Sali Marambo Izalati selon bango président Palobi en tant que garant de la nation et singla sa décision et singel pour que a sauver population pour être Mboka sur comme na mbeba président doit assumer ba responsabilité to ko yebati to ko kene wapi na yango na yambeli bino mona Mboka Dieu mon dire avec lui qu'on va essayer un peu d'analyser sur Maïmaro Legana Mboka de monipe militant et UDPS tant on a roleka wa siliki le biete FCC a ko kene bongo te ko sarana bango te sengle batelema bazole devant tozong appel na UDPS ko so bango luka koyeba qu'est-ce que se passe réellement na ebité batmingi bazilaki mokonza Mboka lo baete ngana na tindi bino bo panza bo sala bo ko sala mais tellement tenir l'engagement diplomatique abou koluka mindondo koluka désordre en tant que chef de l'État après ce message oui sengeli na ebité bana Mboka bano zelani président de la République alo bani na finga to alo bani je ne sais pas mais na yango to sala analyse na mona Mboka mundir ba Dieu to me camper koluka koyeba qu'est-ce que se passe à ça l'analyse selon yé mona Mboka na pêche mbote chic Mike Mukati. Voilà et sengwezali ya koyamba on émission na biso lelo na olinga bato ba kolanda biso balubaye bayo mwa mingi parce que to yebi été ozaki moto oya cinéma na ebité ozaka na monde wana to pe otiki okoti politique to pe lelo ileki kaka en tant que mwana Mboka eleki ope mwa mingi lobi lelo na ngoloba na ebité na pesio maloba. Bien sûr, je suis toujours artiste comédien donc on a renoncé na mosala na ngawana. Mais seulement en dehors, il y a Powana et artiste comédien dans la analyse parce que je suis un être humain. Voilà. Je ne sais pas, certains me disent que je suis réfléchi. Donc, on a pas mal d'analyse sur Bassige Belé. Et puis, tango pourquoi kola la nangai na la mukarana politique na la politique. Donc, bateau bazagananga en dehors, il y a de la télévision. Bayebi que na lingara mingi. Débat est plus basé sur la religion et la politique. Donc, les moi, domaine on a l'ingara mingi. Voilà, merci beaucoup mon Mboka. Bandeko balandi, lelo to lobé la maramangwa politique. En tant qu'artiste comédien, bon on est artiste comédien à réfléchir, alors ça va analyse selon yé. Toyo kainan parce que na évité un de jouer artiste comédien parce que comme je dis il y a des artistes au muté salaka. Et des artistes mususuté oyo ba fingi saka comme na biso ba artiste mais lelo na yembi artiste boyoka ningi artiste a ko pesi la paix a ko sa analyse selon yé moi na Mboka di mon dire ba lelo yo ba juyo ba tio président de la République parce que na bon avant to komana no wana Maïmaro Legana Mboka
ndenge président de la République pe maleka ki l'autre fois ndenge ba juste ba prêta ki serment FCC lobby ba violer ba loi lelo na nion so eko leka wana ezo leka na mboka na biso ba zi ba tio place à Fachi elo nyoko sa na yambo. Bon, moi je pense que je n'aimerais pas dire que ce bâtiment na place ya Fachi na la nini parce que ngape naza na domaine ngai na sala peut-être ngate nazo exceller mais peut-être que je suis parmi les meilleurs. Donc ce qui bâtiment ngai na place à Fachi té mais pour na couper ça moi makanisi na biso parce que biso tozo sala politique passive donc bango baza na politique active bazali vraiment ba politicien ou baza en temps plein bango basala rende politique. Bisolo toko pesa ezatoli mais observation nangai par rapport ya makambo ezolega na mboka moi je me dis na ko paraphraser ka bene au baloba en tout cas il y a beaucoup d'amateurisme au sommet de l'État beaucoup d'amateurisme parce que ndenge nazoloba mingi na émission nazoleka mikolo yo le politicien et le religieux devraient se réserver na babeuse les loba politiciens ba komi na posa ya kosala babeuse les loba bimi ba lobi boye lobi ba bimi ba lobi boye les loba sali boye po ba sa spectacle entre temps peuple ba souffrir peuple azo souffrir to ya dollar o lelo économie na biso dépendant nango ezo continuer comme ça parce que to ya dollar ezo toucher kakate ba grande classe té to ya dollar ezo toucher tina maman asala rabilanga parce que il faut alona il faut son engrais chimique il faut son engrais chimique il faut zo maï parce que le lot je ne sais pas si on a informé mais on rappelé na bande ko na biso le lot to komi na pasi ya ko salela ba maï na biso ya bibali ba boka na bilanga parce que maï wana komi bon j'utilise le terme pollué na ba bandeko na biso bazana bo pito mingi ba place ta na bango bazwaka ba boka na mai ba biloko o nyoso basaleli opération quoi que ce soit ba tonga basaleli nyoso ba boka na mai donc même mai oyo ya kotoka pona ko boka na bilanga ekomi na problème donc soto lobi situation mboka ezo toucher même bato bazana classe AC crise zango biso to commission ngo kaka lokola ya bango ba konzi wana nde bazana crise non cette crise oyo bango ba installa depuis temps ya Lumumba tilelo ezali ko toucher même les plus démunis de la population donc problème yangwana siko soki tolobi to zonga na discours ya lobi ndenge na yo ki osali na annonce na yo awa moi je pense que discours en ezana ngo pas vraiment voilé comme le disent beaucoup de gens discours est voilé c'est que le président de la République a dit. Nous l'avons compris, mais il a eu un langage réservé. Pourquoi? On ne sait pas. Parce que Azobanga, quand il y a FCC, parce qu'il fallait l'obate mabimi kaka loba, on ne sait pas. Président de la République, sur le fond, a bandé les menaces contre le camp du FCC, où il y a Salaki déjà à Londres. Donc c'est pas nouveau. À Londres, le président de la République a dit ministre Oyakoto Sate Biki Rouge Ezali. Yangoka menace bandi. Yangoka menace bandeli. Donc ça moi je me dis que na place on est à moi raté. Yo bino n'habite peuple balinga ki batango a sali discours désormais Kabila Kangami. Donc on ne pouvait pas aller par là parce que je crois que le président de la République ezali contraire peut-être na batu ya de pes oyo baloba lelo fo ba kanga Kabila. Or ba bande ko signer ba accord, il fallait batanga constitution bien constitution et prévoir des mesures pour na ba ancien président. Donc il faut que Kabila déjà c'est une chose exclue. On ne peut pas l'arrêter peut-être pour Namakambo à Salilelo. Mais Oya Salaki pendant qu'il y a Salaki président de la République déjà constitution et PC ba mesure pour que ba kangayete. Donc bandeko ba obimana balabala po baloba il faut ba kanga Kabila parce que Asalaki boy abomaki azongisaki boy déjà vous êtes dans le faux. Or il ne fallait pas peut-être aller dans les accords. C'est que le président a sali sagesse moko ya ko boya ko blesser to pe ko local désordre ko pelisa moto webi que tension ya peuple za likolo ce qui président mais ko maloba oyo ko exciter sous peuple na mabe peut-être yango président de la République a sali langage moko ya politique oyo aroke nango to monaki politique ba noze la président a ke na politique ya tata na ye ya coup sur coup mais to moni le président de la République a na politique mususu politique ya c'est n'habite sur comprendre politique président. Est-ce que ce n'est pas une façon pour lui d'atténuer sa position partisane au Azaki Nango lors de la prestation et un serment à juge parce que on doit se le dire
Cela a été critiqué. Il y a eu des signes. Il y a eu même l'hymne de l'UDPS qui a été entonné en manifestation officielle. Solo na bande ko soit IDPS balobi ke biso pe to sali yango parce que PPRD pas salara yango kaka na parlement. Est-ce que Zalinda ki samalamu ya Rolanda? Premièrement. Mais est-ce que Ezara national non, ezali manifestation moko officielle. Très bien. On ne peut pas se permettre une grande institution comme le Parlement quand on est hymne national, il y a parti politique. Très bien. Pourquoi on ne peut pas se voiler le face? Mokonzi azali mokonzi ba Congolais to azali mokonzi IDPS. Premièrement, signe ya victoire. Majoritairement ezali signe oyo mutu abande ko sala ngo défense Tshisekedi nde bande ko nyonso ya Tshisekedi wa papa nde bande ko nyonso IDPS ba adopta. Et cette attitude aussi, c'était une attitude de victoire. De victoire. Victoire contre qui? Contre FCC. Le FCC jusqu'aujourd'hui, Azali, partenaire politique, il y a eu UDPS. On ne peut pas se voiler le face plutôt. L'UDPS ne peut pas faire cette hypocrisie. En tout cas, on a une photo lobby là. Tous on a un discours. Nalingina baksaboy. Président lobby, il faut consulter leader politique n'y sont influents pour qu'il y ait un solo là et quoi aboutir soit na dialogue moko public soit na dialogue moko en huis clos. Cette proposition a été déjà donnée par Martin Fayoulou, critiquée par l'ensemble de l'UDPS. Que Tokozong a simaté, le train a déjà démarré, Tokozong a sous na ba consultation, on a été na ba dialogue. C'était proposé par Fayoulou. Okay. Donc, le président a paraphrasé Ndegonaye Martin Fayoulou, premièrement. Et deuxièmement, le président dit qu'il faut passer à l'audit, il y a membre du gouvernement. Ndeko, mais c'est la proposition que Fayoulou venait de faire pas longtemps. Mais Fayoulou, comprend les déplacés comparaison à Fayoulou, président de la République. C'est pourquoi j'aimerais dire ceci. Il y a une conclusion, mais le coup tout n'inga on est na lobaboy. Annonce. Babani annonce à la nation, il y a un président Salaki, ça ne devrait pas avoir lieu parce que Nyoso Anezali, Makambo a lobby, Ezali ba proposition bande comme Souba Salaki déjà. Divorce FCC cache. La population et l'autre groupe de l'opposition l'ont déjà vu avant même tant Wabanda qui va démarche naïe. Baby Siena FCC au dirigé, voire même lui-même. Chikaka, le président, l'ex-président Kabila, avait dit sur son groupe de l'FCC, Abisoki Nazaïka na 15 personnes. 15 seulement. Oyo bako sunganga ipoto tonga mboka oyo dengena ke liboso. Bon, yemoko mokonzi na bango. Soka lobaki bazata 15 to bako sunga yo. Yo ki osala alliance na bango pour nous convaincre que bango bako sunga to tonga mboka. C'est par quelle magie? C'est la politique Dieu mon dire. Pendant que c'est la politique, Nabopito Batubazo Koufa, Nzalezo continue à augmenter, tout y a biloko ça continue à augmenter. Sikoyo, est-ce que on avait, on a lingui, peut-être il fallait mon kondiamboka zala très souple, à ça la message wana na nation té, mais abenga bat ndeko ya contredisa ki tango babando talisa ke nzelozo kende za mabe. Toke na consultation, toke na to sala commission moko po sala audit à gouvernement, il fallait abenga bango ba solo la po tout na bango. To sala ndenge nini que asala yango sous forme ya menace ou asala qui déjà na Londres, ça n'aboutit à rien. Ça nous ramène à la crise politique. Yoka tokoba. Okolba malamu mingi. Et c'est une bayelo romoro que président de la République Félix Tshisekedi a saili politique. Au moment où musu bakina na ngomba ngote. Ah, to gana pese exemple moko. Oya sali ezali koluka koyeba peut-être pas sala ki ayeba mwana mboka Kabila nenga tambolaka atamu ayeba ndenge parce que cause na azui bokondit. C'est là temps ya ko étudier biloko mususu. Bon, ce qui les loné bon yo eloko ni proposer to pe ni okoloba o esengela ki président de la République à sala. O yo monike akebo mabe, il fallait sala on a de l'autre côté. Moi je pense que Kabila a été président dans ces pays, à la tête de ces pays pendant 18 ans. Kabila pouvait rester ex-président. Oyo bakenda ko consulter tant mususu pona koyeba na balma po sala boyete bosaki ndenge nini na ba belge esaki ndenge nini po bokoma na crise oyo na ba tant mususu ba anglais esaki ndenge ni po bokoma boy. Mais gardez ces gens oyo lui-même
Kabila avait clairement dit baza 15 été oyo bako sungangai pour na bongisa mboko et puis pour chuter na dernier point de presse naie ndeko Kabila lobby ce que je n'ai pas réussi dans mon mandat c'est de changer l'homme congolais. Mais quand même, on il parlait de qui? Oui, c'est bien. Ses collaborateurs. Mais pourquoi est-ce que Moutou a zone dima déjà bandeko oyo baza 15 ito bako sungangai pona kumba mboko yo. Yo ke ko ça l'alliance na bango et 2 ans après tu viens pour la forme il y a qu'à renoncer. Moi je pense que l'UDPS maintenant doit avouer son échec. Yango na komela ki lobby pasteur Gouli. Pasteur Gili, voilà. Na commis pasteur Gili. Moi ça m'étonne que aujourd'hui tu acceptes la faiblesse de l'UDPS. Quand on a dit pendant 2 ans que le pays va mal, le président ne fait pas ce qu'entendait le peuple. Au tchaki munoko amena yoki na munoko yandeko Gili na ko peso extrait au chan émission na yo. Alobi boye. Félix Tshisekedi oyo ba congolais ba bandaki kozela ye yo sikoyo. Journaliste a tunié ndeko Mitterrand a tunié alobi donc oyezalaki wana ezaki Félix te habité wana ezaki ba congolais banda ozela te o ba congolais bande kozela yeyo. Donc pendant 2 ans ya ba jalelo pour dire que le pays va bien. Mokondi aso sala bien. Après 2 ans de Kogouli faut ko ka Hermosoni. Oya olobake siko muto bo bande kozela yeyo. Donc pendant 2 ans zaki wa banda ozate siko banda kumisa nani. Mais tant amoni Mokondi moko tant amoni ke bato oyo basaki coalition ba ko sunga ba c'est pour que Jean pour asala musala ningi sengelité. C'est ça maintenant. Tant yokana ina bango ba yokani ba travailler ensemble. Et tant amoni te bato oyo ba osala en sorte que na avancer te. Peuple ba mona ke na ko sa musala malamu te. Et sengela kabwana bango pona ke nenzela malamu. Yango Mokondi moko asali bongo te mona mboka. Ndeko Mike, est-ce que du vivant de Etienne Tshisekedi, on pouvait acclamer pour l'FCC na katia siège à UDPS? Non. Oh. Mais tu mets la Ndeko Kabila maboko le kana siège à UDPS. Osobosana? Tu as vu biso récitation Corbeau et les renards. Tout le monde qui a azaki na fromage, c'est ngela ki abetele maboko sima. Abaluke peut-être pas technique te mona mboka. Koboto la kozona no pouvoir. Poso la kisi makasi, okozo yango te sengeli, olempa mutu, ola kisaye, mais ola kise mine, ola kise gentillesse. Et tant que kopesa yo loko ngona maboko. Nesika wande ko yeba ningi ko mema mboka. Donc nous devons avouer que face à Kabila, face à l'FCC, l'opposition était faible. Soko lobi bongo. Donc nous devons avouer que l'opposition était faible. Or, l'opposition pouvait amener les gens dans la rue pour manifester. Donc disons que Wananyo c'est ça qui bat théâtre. Parce que si vous estimez que vous avez le peuple derrière vous, vous devez flatter qui? Lumumba n'a pas flatté les blancs pour avoir l'indépendance. On a arraché l'indépendance face aux blancs. On avait combien des intellectuels noirs? Mais aujourd'hui, on en a beaucoup dans l'université. L'université, nous sommes dit, batangi, le loba ndeko baza capable de bimana balabala pour revendiquer leurs droits. Il fallait flatter qui? Pourquoi? Moi, je bako sina l'émission ngongé koki et monsieur qui tourne bandi to yamba o sous pour continuer débat o ya très important parce que na ko yebate yo za mutu ya FCC o za mutu ya UNC o za mutu ya cash donc o yebate. Ngai nazali mutu ya mutute, je suis congolais, je réfléchis sur mon pays. Ba positionnement yango permettra biso de réfléchir librement. Yango moni mutu atangi ndeti kulutu na biso yo atangi classe na avocat zaki pe comédien atangi classe na avocat mais lelo étonnant akoma Sankara mokonza mboka yepona mokonza mboka sa carrière te. Donc ce qui mutu aleki asali critique moko constructive contre le président de la République. Non, yé azali ndokif. Donc bah comment tina benjir personnel. Oh intel to tata na to éviter, oh maman na to éviter. Donc voilà, est-ce que c'est ce qui devait construire le pays? Mais moi aujourd'hui je suis ravi parce que ceux qui ont lingo yé ba position ya parti politique, ko yoka na ba cadre et pas na monoko ya ba cadre na bangoti. Yoka na monoko ya ba communicateur na bango makambo bazoloba. Yango na des positions ya parti politique. Donc lelo lokola ba pasteur Gouli ba changer position ba lobi Tshisekedi pour asali menace une deuxième menace et lo ba to sana a menacé déjà na Londres pour asali une deuxième menace. Yango ba lobi ke siko ya komi koyoka entente ba congolais. Heureusement bandimi ke liboso bande ko travailler na entente ba congolais te. Mona mboka motuna suka po to komi na suka émission alelo kasi est-ce que okoki ko justifier biso absence ya ba membre muso FCC na kati tango ba ko prêter serment na kati ya salle bazali te pour nini raison eza nini en tant que
analyste yo osali analyse nini par rapport à absence wana et puis ko boya ba juge wana yo analyse au sala po et puis moins de la fin to conclure émission lelo. Je crois que absence wana ezali nango juste une façon de nous ramener encore na crise, une crise qui ne bénéficie que aux politiciens parce que bazo tozo ke na élection après élection toke na ba nomination bazo profiter bazo rouler na ba jeep, c'est une façon de créer encore une crise pour ne pas dire que l'FCC a peur, c'est faux, c'est une façon de créer encore une crise et du côté de l'UDPS et du côté du FCC spectacle on a population azo bénéficier nangoté. Heureusement Tshisekedi a kokisi 50 a préféré à se rattraper à du côté de la population. Et heureusement, Ndeko Félix Tshisekedi a préféré Aya Sikoyo côté de la population. Et que cela soit aussi concrète, que cela se fasse aussi avec des actes. Non, on a des menaces pour te vivre déjà 2 fois. Donc, les actes. Soza bampugu na ndaku obando yebisa bango nazoso mania unanga kalate bozela nazoso mania unanga kalate te tania unandaku aibenga na bampuku. Voilà, numéro de téléphone et to conclure émission. Bandeko bazana besoin to kabola moi idée numéro nangezali plus 243 85 39 51 507 soit bazinga na plus 41 77 49 40 023. Merci mon Mboka. Na bandi to na suka émission lelo na pesi bino mbote belé na bandi bozaki belé liboso ba itando ike bo na émission na bino Police de Star. Merci beaucoup na sponsor officiel na biso maman Daniela Ekombolo depuis Londres maman nzamba pambola yo na bolamu ko sala kasi to kozela ndengolo ba ikete ko sunga ba mama oyo bazana ba problème ba mama veuve to kozela kaka lisungi na yo po e ko sala ba malamu mingi. Merci beaucoup na Lidi Mutamba, merci na ba nanga, merci na ba tutu balingaka site o Chebiso télévision chaîne o ya ba responsable a on est besoin mamba solo besoin ba vérité à solo. Tokutani bongo bala sima pour l'émission Sika. Bye.